Bon papa na yo olia ki ndengeni. Nalia qui est potango. Aka mwana le tata ni na ngola tumbi ma papa bakunda ye mwana yo tala na âge mwana yo. Yakabo. Yaka na ko memo po naza pemé na pasteur au sangelo côté. Pourquoi yo oza trop basé na makambo Italie kindoki? Yo nana pesa yo kindoki. Mama lekina yaya mama nanga. Siko papa boma kende. Na bomia na chema malade bani ko bela fièvre après. Alors bonjour bonsoir partout bonjour dans biso grâce à WW Info 16. Alors sur Info 16 dans akina actualité presque mingi ya kosolola bande kwa poto ya États-Unis ya ba Canada ya ba Paris mboka wa Magichibuyi mama na Jessie basakina besoin to solola mo muke. Même Patrick Sando pe na Paris ya panda alobaki to solo mo mukesi makambo Italie ba pasteur boyebi lelo batu mingi bazobetango na poto zolo ba presque partout que ba pasteur ba BBC Congo à part ba politicien eza ba pasteur mais parmi ba pasteur wana ba pasteur puis bien vraiment ba sali na nzambe ya solo bazali tozaki obligé parmi les grands pasteurs ya Congo to kutana pasteur Ernest Mongo, c'est mon pasteur que j'aime beaucoup. Lelo azongi sur la plateau nanga pasteur bonjour. Oui, bonjour Ndeko David. Kala? Oui, Kala, mais Tozali. Tozali vraiment. Boni Moussali Nzambe. Oui, Nangola Nzambe ça va et je les bien na combat de Marseille. D'accord, oko kamba biso na prière avant to kotana émission na biso. Seigneur na pesi merci, nazo pambola yo, Nzambo salinga faveur, na se retrouver na bande konyos baswa na ngai monde entier. Molimo na yo akambangai na loba oye kozala pona édification, délivrance pe bénédiction na bango na komotasi ya to bondeli. Amen. Amen. Et voilà, on a remercié le sous merci na Sylvie Dia Oyo Azali attaché de presse ya pasteur Ernest. Pasteur Ernest lelo to nito solo la muke bande kwa poto bazolinga vuma tellement bakumo talo mingi bakumo mesano mingi bakumo lingo mingi bakumo lobake yamba nanu ye na mtomeka wa solo la muke sur délivrance. Bakumo sota ba kwa comment la délivrance ezalaka nini nan d'abord. Et pourquoi ezala basala mutu délivrance? Oui, délivrance, en réalité, c'est une action qui est délivrer. Délivrer, c'est rendre libre. Rendre libre. Il y a un problème très sérieux, surtout sur la Bantou. Et là, ils ont bloqué plus de Bantou. Et ça, c'est Maloba. Oui, mais mis sorcellerie dans la vie à Bantou. La fois passée, on a pensé qu'il m'a été à Moko, on a pensé qu'il va entrer, il y a malédiction. 4 générations. Dans la Bible, sur Exode 34. Tout le monde dit que Nzamba zo punir moto jusqu'à pécher la 4e génération. Alors bato bazo souffrir parce que bazo yeba source ya bituma ozo combattre bangote. No père c'est exemple ndeko David. No cette délivrance ndeko moko na zo bisaye esika likambune e wuti. Ya le bige non makambo zo lo bangana yebi makambo ante. Nga bitango esprit buntsaka moto ana poste que yo yeba yende moto ayebi yo. Parce que biso to mona besprit mais besprit bazo mona biso. Zala batu batambola na besprit ba mona raté que besprit bazali zala batu bazo vanda na besprit ba yebite que bazo vanda besprit. Il y a aussi un problème très sérieux batu bazo sambela ba doctrine musu elebi que non le col yambi Jésus-Christ est au comme déjà délivré. Oui au yambi Jésus-Christ molimo nous a sauvé mais âme nous a condamné. Yemoko Jésus na Jean 11 a sécuit Lazare. Il fallait que Lazare a sécuit délié mais a sécuit lié. Apesi ordre na ba disciple bo délier botika kende ndenge moko bato ba yambi Jésus-Christ baza sauvé na milimo na bango mais ba amo eza condamné biso ne ba sali onzamba tindi poto délivrer bango tala tine délivrance yango. OK, l'explication est claire na bande konyo so baso landa biso partout na monde entier. Alors pasteur tous alaka na délivrance avant na tokota na makambu mususu yo to yaki vuma uniquement na Info 16 ya tonto mwinga poto meka ko solo la ngona mke. Ba esprit binu bosala ka bato ba délivrance tambo bimisa ka to monaka ba mama gorodo bimisi mutu muselekete na libumu muta sanzinyoka muta sanzimbisa ko kauka ba biloko wana nyonso ba esprit otu nyonso bo bimisa ka bango wana bakindaka wapi parce que les lobby misi les mêmes églises wana lobby les sous obimisi les sous sima lobby mais pourquoi l'esprit ba longwa kambala mon côté faut ka bayaka ngana ebi yesu na bible tango longola mutu esprit mabe jamais bazonga sur deuxième tour mais tout le monde a les mêmes églises kaka délivrance les autres pourquoi l'esprit wana ba longwa kate ba ke libela ndeko David n'a expliqué clairement. Premièrement d'abord notre accent délivrance au biloko et marananzoto et sa fausse délivrance. La Bible déclare tout ce qui est esprit, tout ce qui est chair est chair.
jamais délivrance au monde la ligoro de bimi na nzoto ya mutu pour cela que e bimi eza ba délivrance o e uti e panzambe te et tango toloba ke l'esprit o e bimaka ezo rapport na nini yé moko Jésus-Christ kolo délivrance a tei biso na Marc 11 na Luc 11:24 pardon alors biso ki esprit moko abimi akendaka musika te akendaka na kanda akoluka force supérieure soka kuti teresa vite akota suye moko te na 7 autres esprits aux monde. Donc pour dire que ce qu'on a délivrance, il faut maintenir délivrance pour retour esprit porte exalté. Donc pour exemple dans Jean chapitre 5, Jésus-Christ a délivré Moutou à la piscine à Bethesda. Bible le dit dans verset 14, par hasard. Jésus-Christ a reconnaître à tout nier. Yonde, vous allez qui délivrer dans la maille à Bingaï. Jésus a dit que zong la leçon souté nous quitter et recouter plus cher. Donc après délivrance, il faut qu'il y ait un changement de vie. Tous ceux qui ont été Moutou Oyo Naga dernier, la Bible déclare après délivrance à Salakini, à l'andaki Jésus. Il y a un problème, c'est quoi? Batu bazo délivrance, mais bazo bon limité manabangote. Ngai nzambe tanga benga na délivrance, nzaki enfermé na permanence pendant 6 mois, na zu enseignement na instruction nzambe. Nzambe bise ngai bakwelo mutapiquer crise. Soko bondele pone akolamuka mais soki alamu qui vérifier soka yambinga na bomo na yete espoir na kozonga na facilité il faut ayambanga na bomo na ye apesanga bomo na ye pote ngai na batela ye mais lelo muto osala kindumba azuma problème osungulu aye na église après délivrance azonga kindumba mais tango to kindumba molimo nzambe kozana yete mais tango espoir oya akota facilement zana bato bozo délivrance na tongo na 12 heures espoir zongi na ye délivrance na 12 heures na butu espoir zongi na ye. Ils ont dépendre de moutou à délivrance. Ils ont attitude après délivrance. Pour nous un hôpital après traitement, nous avons bimi hôpital, mais abîmé na ordonnance. Ils ont mis la bakisi, autre bien moment il y a convalescence pour aider les gens prendre la place et après délivrance, il faut mouta tika na bunzambe. Ils ont une chaîne ya prière, autre bien maintenance pour maintenir délivrance Des maman na likambo yango. OK. J'espère que tous qui ne malembe na musali na nzambe Ernest. Alors, papa tozo kota sikoyo place yo makambo e bandi sikoyo. Mafuta nano avant na kota siko na place wana. Mafuta o bozo teke la batu papa. Est-ce que bozo comprendre que bozo sala batu mabe? O teke linde ko mafuta, que mafuta oyo ezo benga na milima mabe, ezo pesa ba chance, ezo sala bien, ba mwana mwasa ko zoli bala, mwana mobali pe ko bala, do ba biloko wana nyonso ba mafuta wana bozo pesa mutu, ba mai ya boye, ba mai bo pesa mutu melaka sokolaka yango. Est-ce que ezani feni ni vraiment na vie ya mutu? Ko pesa mutu mafuta, azu mafuta bani ko pakola nzoto mobimba, azu on était musala neto pakola mafuta. Est-ce que wana eza bozo sala cop ou bien po botika ka mafuta? Ou bien c'est que bozo sala ngoma que Bible mais lobi Bible liboso na biso et lobi que mafuta eza na délivrance na kati iko ko sauver mutu na vie ya mutu. Oui, église mon côté et côté ka mafuta toma et pour la délivrance. Pasteur soko lobi bomba ndeko bazola na biso na poto ba yebi ba misupe ba yaka ba pe asombi akena ngo nga na ko loba information eza lukuta te parce que nazo tambola nazo sala musala nazo mona soki olingi na tangelo église moi na suis chargé na ona tangelo église toki na 7e rue libana nyonso ya pasteur église d'accord na kebo nga na ke 7e rue zoka ba église la na nyonso na 7e rue libanda na baso teka mafuta na 1000 francs congolais valeur à 1 euro yo kanisa yo na posa o permettre nga na transmettre message au evandikat nanga o nzamba tekat nanga na connaissance o nzamba pesinga na koki koteke la batu mafuta te vous comprenez mais mafuta nzambe akosa la recommandation ya mafuta nenga salaki na na Jacques chapitre 5 que ceux qui bondeli simbité bobonde ba paka ba bondela ba pakola huile d'olive vous comprenez ceux qui nzambe recommandé nga service à huile d'olive na ko sa mutu no yaka na huile d'olive na bondela ponango tant to bondela ngo ezo mema pe kondima ya mutu o ya sombi yango ngana zo transmettre bio le tout est sanctifié par la prière et par la parole na bondeli pona yango prière na ezarani sonier na kotisi nguya bunzambe na kate na mafuta oyo esika nyonso service na ngeko salema maloba nyonso oyo ya koloba à travers service oyo nzambe ndima yango po ye retard botu elanga yu mukonzi moko boye babokele mbasu na makolo les deux makolo vimbi makasi nebise le quoi non bimi potate to ko neutraliser force wana par exemple ça c'est abutu et comme on a mis souté
mais na la déclaration pour te massage soit et disparaître. Mais nous avons alobé ça là est service il y a huile d'olive. Donc pour dire qu'il faut assomba huile d'olive na bondeli pour na yango na ça là massage na nzela ya huile d'olive wana. Donc vous allez ba service mon on zamba recommandaka. Soit comme habitude, comme doctrine ou comme danger parce que nous avons multi-système. Jésus-Christ a bikisi 3 aveugles seulement dans la Bible. Mais ce que na Jean 9 au monde que aveugle wana tanga bondeli pour na ye asali mélange ya so ila potopoto c'est na misu na ye a bise kende ko sokola misu. Et so tali aveugle mususu abouakele so même na misu. Vous comprenez? Et avec le Moussou sautant dans la Ligue 18, Bartimée, Asimba qui même pas, à Lobika na Monoko, Moutamon. 3 aveugles, mais 3 sortes de délivrance, et ça qui est Mona. Donc Nzambe a aucun wana position, moko te wana comme doctrine. Esprit Moussou na comme ça na place wana. Donc exactement que non, faut que teke la bato mafuta, que teke la bato mai. Et comme doctrine que soit on a problème kende ko na ba teke non. Ba oui le wana zali ba recommandation moko par hasard na ba ka moko songo o yé moko Nzambe a recommandaka. Mais ça va service moko ya libéralité o saleme la kandengo wana. Na acte 4:12 Bible dit il y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons délivrés, c'est le nom de Jésus-Christ. La délivrance doit se faire au nom de Jésus-Christ. D'accord. Nakomi nakita na mama na likambo pona luka ngapena luka na chité. Alors mosali na nzambe. Pourquoi yo oza trop basé na makambo etali kindoki ko bimisa milimu mabe au salaire de délivrance ya ser moko boazo so wana sirène yo bimisa esprit wana mosusu aza na Suisse kuna azaki na bakaya kindoki makasi au sala. Pourquoi oza basé mingi na kindoki? Pe milimu mabe on pezo to ça. Non, naza basé na kindoki te. Ce qui accent nanga ezo kene plus na kindoki parce que kindoki ezaka o epesa mi ba pasteur nyonso te. Ndo moni bazo lukangai na bakawana et comme le roi na spécialiste à kindoki non, c'est parce que ba pasteur nde bazo koka mingi bakaya sorcellerie te. Vous comprenez? Pour oyer retard église yebi tuti wana kaya mwana moko akota ki hôpital ezo simbate na buto comme ko ganga balbi ko neza méningite tout ça bangba transférer na ngalema. Tant ba bengi ngai na prier nzamba biseke non ezaka moko spirituel bazo réclamer esprit na ye. Na sengi ba bimise na hôpital ba na église ba médecin ba boyi alali kai sa grave davantage ma qu'il est style yo boyi ba famille ba tomboki ba bimisa mona na makasi ba ilinga na église mercredi déclaration jeudi vendredi dimanche mona zongi normal pe azongi na famille na ye ozana carte d'église témoignage de carte d'église tout ça la délivrance ba toma boma bato ya sida baka nyonso ngai te na sa délivrance nzambe nde a sa délivrance donc nzambe a sa délivrance ya ka nyonso ozo tam saonde ni na bandeko baza ya poto parce que bandeko poto pe nani ngana e balikambo pe na poto kindoki ezali po ba baliaka bien balalaka bien balamukaka bien est-ce que kindoki vraiment eza na poto na mboka ba Patrick Sando? Bon na la fois passée dans le baki yango bato bele ba comprendre ngai te le biki kindoki eza makasi plus nde na poto. Parce que na poto baza na ba pasteur oyo ba sacrifier ba vie na bango na musala oyo te le roi la biso le roi de l'Okutinga na rat l'église eza mukolo oyo na toute la journée na l'église chaque lundi vie na ngenda la consacrer prière na bato poto na bato belé na contact ba prière na poto vie na ngenda consacrer chaque lundi na jeûne prière pour na ba passe ba kanyo sur bato ba na poto donc na poto kindokeza makasi pourquoi bato belé ba ke poto mais milimo na bango bazo gérer na Kinshasa. Tant que les potos, nous quand le bac il y a au monde malamu te. Akei, maluba wana za déjà esprit mobimba. Nde landé na poto. Et comment ça contrôle 4 na vie na yi. Na poto bando ko belé bazana esprit na kata banda kuna bango. Nyonso ba osala esprit azo communiquer a na Congo, nde bazo gérer ba vie na bango. Et na poto, ezana bato belé ba o remarquer tant akendaki na poto abandaki bien. Après nyonso e baby. Ce sont des gens où le monde a ténèbres, c'est 4 là bango ba année où ba go réussir. Donc la kei to pc 5 ans, to pc 10 ans, to pc 15 ans. Nous avons bato perdre ma balle na makamba sali et yebanité, baso perdre misala, makamba sali et yebanité, makamba zo bébé la bango brusquement subitement et changer pe histoire à vie. Ce sont des gens où baza gérer à wana Kinshasa, mais kuna ba koyeba ndengeni. Et c'est difficile pour ba yeba yango. Donc mon nzamba pesinga yem fardo oyo munene atie moi si pembe nanga oza musakoli soki likambo ezali na poto toza ba révélation profonde poto orienté bato ba na poto pe miracle eza ko s'opérer makasi
Mais pourquoi il faut que babenga awa eza le roi mutaza na ka na hôpital pemeni na hôpital yango il faut benga ka intervention hôpital mususu za musika kuna pourquoi que il faut que babenga awa na Congo kuna na poto pe ba pasteur bazaka te ngana ba pasteur belé baza na poto ouais minene pe ba yebani mais ba ko traiter ba kawa na tendeni il faut que Afrique et ça est solution non Ndeko David yo ebite ke awa na Congo ba docteur bazali ba spécialiste bazali oui bien côté mais pourquoi ils ont ba cas mususu singa faut transférer na poto vous comprenez donc cas na cas ils ont ba o baza disposé pour na ko traiter yango ngana za spécialiste na sorcellerie femme du mari de nuit nazo bima lokola spécialiste parce que za ba cas ou pasteur bazo ko kango te mais poto mba ba ebike yo côté en deux ans makasi nango parce que on nous expliquer pourquoi ba binengo wana parce que za ba cas ou ba sale belé bazo ko kate bato tindelanga même on à Kinshasa il y a beaucoup de pasteurs bon na sorcellerie ya tata o a pas Ernest batindi epananga vous comprenez donc naza kosala musala oyo na nzela na ngai nzamba zo délivrer ba kanyos ne pas exemple l'église oyo moi si moko tabota na césarienne ngam na sakola maloba wana au nom de Jésus nabi en 15 jours moi si moko ya na église oyo bota na césarienne et bato ba commence à juizer ministre wapi ata osambela wapi alinga bota kimimba ngokoto soki toi le bossa bota na césarienne deuxième zemi aye mbango koto pour nini parce que na loba maloba na sakola ke a en église oyo maladie héréditaire ko zalate donc moi na moko ta ko ya abela madi papa na ya bela non 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 na boya ka biloko wana donc ça biloko moko ba discipline par rapport ya grâce nzamba pesi biso alliance nzamba sali na ngai ndeko David na loba no likambo yo to na trois sortes ba sali na nzamba mosali o amitié ye moko mosala nzamba koto kuna zaki na frère azaki ne soki musicien akomi koto yo aotanga bible ba benge pasteur alati pe loko na lobi pe église efungwami et ça bien basali oyo à se comporter bien ba consacrer serviteur par rapport à attitude comportement mais ça na basali o ye moko nzambe atindi nenga lobaki na Jérémie avant au côté na libouement na yo na yebaki yo na kati ya libouement na yo na consacrer des prophètes des nations ndengai nzambe atindi nga pona musala ya délivrance ya libota na ye apesinga message ya repentance apesinga don ya guérison miracle nde misala ezosalema na commune ya Kintambo soki pasteur moko a lobby le contraire c'est kaza contre parce que tous les pasteurs à Kintambo presque bayebi que délivrance na Kinshasa na Kintambo c'est Ernest Mungu ne batindelanga bakana bango bakebele tout traité tout ça délivrance na ba famille na bandaku na ba société na ba compagnie na ba hôpitaux partout. OK toi na kamoko ezali awa avant tout chite vite fait parce que kaoyo to rataki yango ba benga ngo erreur technique parce que TV5 pe une fois na mona bango ba sengi ba pardon na monde entier ba rataki so to ça na kamoko ya mwana moko boye aliaki papa na ye na Angola na yite soka kalinga kiye Sylvie abi atumbaki ya utumba suka salaki nini ngana yebite mwana kaya mwana ezanini mwana yaka mwana le tata ni na Angola tumbi ma papa bakunda ye mwana yo tala na âge mwana yo yaka boy yaka na komemo po naza peme na pasteur o sangelo roté oza donc oza dia normal mwana yo aliaki papa na ye na Angola pasteur kaya mwana ezaki nini tango babingi yo na batangola oui et kaya mwana yo ne to expliquer la fois passée que mama kulutu na ye aza na poto alandinga ndenge bandeko nyos bazwa na ngai na États-Unis na Allemagne na France na Belgique partout baza surtout na Suisse ayebi likambo ya mama ya mwana oyo tango papa na ye akufi tango bomi papa na ye mwana oyo ana 10 ans tango bomi papa na ye makambo ko yeba ndeko no azandoki tout ça babandi ko luka ba délivrance na ba église alors tellement qu'indokine eza na nguye ya makasi et partout bazo luka ba délivrance a osala ba pasteur wana ba G quoi voter ba pasteur tout ça et tenir été et jusqu'à ce que maman kulutu na ye tanga yoki makambo na te yaka abi non abengi leki na maman na ye aliboki na Kinshasa en tout cas kuna na moni kamoko eza boy ne ba yaki na ye et délivrance d'ailleurs faut expliquer pour na 10 ans makambo ako ko expliquer e bandaki ndenge nini obomaki ndenge nini ye muta libika tanga komi awa akomi na entre église alinga mekabo moto beti ye moko moto beti alibitanga koti alingi sikoyo akende ko sala siko musala na kata toilette tanga keyi po asenga siko renfort kota na communication monde na bango akuti moto beti na toilette deux fois akoka kité na ndenge délivrance na ye ko salema. Et délivrance n'est tout ça qu'on a zamba l'utiliser là pourquoi parce que nzamba lobi bandoki Angola bako sangana bandoki Koto
baluka ba combattre biso pour délivrance na ye. Alors pendant qu'on battre l'église na battre ba na l'église ndeto ke sala na terrain où ils en être luzizi les azamba oyo bato ba ya ko bondela tout ça et jour à délivrance na ye tout monde ba esprit ya ndenge ba landa biso na kati na zamba pour baluka ko na contact na ye mais tellement nzambe ndesa la délivrance nzambe a chassa ki bango et ndenge za boy aza totalement délivré pe yo moni boy avec boy te avec mwindu elongi ya mukolo ndirait papa mukolo mais siko elongi pene ya âge na ezongi pe nyo c'est ça normal. D'accord, to mekana osona mwana oyo le quoi liaki papa na ye to solo na ye. Ça va? Ça va. Okolo ba mo makasi hein? Oui. D'accord, to lo bananu na moni bato batala biso pe batatembe pe bazalaka hein? To lo bananu na lingala après olobi na munoko na bino wana o messi alobaka. Oui bien ngote. D'accord. Yo nana pesa yo kindoki. Mama lekina yaya mama nanga. Yaya mama na yo. Apesa ki on wapi? Na Congo. Na Congo. Mais siko tango ke na Angola musala ni yo ke na osana ngo na Angola. Na Angola tango na zongi. Tango na zongi na Angola. Ya ebisinga pona pesa mama. Faut pesa mama. Bongo papa na yo ulia ki ndengeni. Na lia ki po tango apesa nga kindoki asenga mama sima aye kosenga lisusu papa. Siko papa boma ki ndengeni. Na bomi na chema malade bani kobela fièvre après toke na hôpital na mama lek na nga beti masasi. Mama lek na beti masasi. Papa kufi. Tango bozo ki na ba église pour basalo délivrance pas bimiso ki ndoki. Yo makamunyo bana osala na ba église wana. Pourquoi bana ko bimiso ngote? Na bana envoûté. Ozo envoûté ba. Ozo sani. Na bana ko envoûté tango da bana ko envoûté bana ko kuka. Ko sala nga délivrance ti. Ah bana envoûté ba pasteur wana. Ba pasteur vraiment ba bana nguya yo mona muke à 10 ans. Ouais, ozo convaincre bango vraiment. Bo tango ba mimi yo ah oui pas pasteur Ernest ah. Tango côté na porte église. Olinga banda ba masolo, nga banda ba film no sala. Si. Bongo ah. Siko yo kanisa ki ba église na ngola eza o yo côté. Oui. Okoka obima. Te na koati. Okoka obima te. Mais siko komi bien. Na komi bien. Expliquez biso ndenge ba pesa ki kindoki ndenge oboma ki papa na yo na portugais. Makasi. Na portugais. Loba na portugais. Eu midera um feitiço aqui no Congo. Me deram um feitiço aqui no Congo. Então quando me deram aqui feitiço no Congo, era a tia da minha, a irmã da minha mãe, me deu feitiço. Então quando me deu feitiço, depois fomos lá na Angola. Depois fomos numa igreja, me pediram ao meu pai. Matei meu pai morreu. Tinha febre amarela, morreu. Minha tia viu lhe dar tiro aqui, passou. Depois eu vi lhe dar tiro, ele morreu. Então quando eu lhe matei, meu pai morreu. Depois então, me pediu agora a mamãe. Agora eu não estou mais conseguir. Esili. Bravo, Nzambaza Munene. Moi, nous na présenté bino na poto eza musalo passer à Salaki. Moi, nous azakine lunga ba mikolo tangwa yaki awa, azayi lunga ba papa nde bomoni, aliaki papa ne lelo aza ancien mabele. Alinga oli api maman na ye, mais Nzamba sala grâce à travers des missions. Ya wana sengi na bino, ke bino bozola na biso ke no vanda. Bana boye pasteur, bana boye baza mwa mingi pe na poto na ba age abume baza pe na kindoki. Baza ebele o ba osala ba dégâts. Bazo détruire ba parents na bango, bazo bebisa misala ba parents na bango, bazo boma mabala, bazo tia ba malade ndenge na ndenge. Mais sikoyo moni na poto ba église ba pasteur baza, mais tellement na poto musala pena la priorité. Pasteur aza mais asala ka ke na pe musala era prière hier aza pena concentré te. Sikoyo biso pe aza na ba pasteur basala ka, sikoyo biso tozali ba pasteur oyo nzambe akangi biso. To sala musala mususu te, to sala ka musala oyo. Pour te rappeler bandeli baya basilika ki osala keloko mote vino kaka boye ozana mwasi na bana oliotika te mwasi debria teka okangi na mwasi na yo parce que nzamba benganga na mwasi nanga alobi bosaka pona libala te bosa pe pona délivrance ya libota nanga ndomo to otambola ba famille ba Brazzaville ba Congo ba mboka mike ba délivrance na mabota ya bato. OK. Pesa biso non adresse parce que ba kaweze belé na ba poto na ba Afrique du Sud, ba Maroc, mboka wa papi les rois partout.
oyo balimba zoyo adresse église eza parce que tona ba vacances hein tozana ba été tona ba vacances bazo ya na bana ba miki bongo ya bakindo kibongo bazo na ba adresse na numéro de téléphone bako zoyo. Oui, d'abord numéro de téléphone c'est très facile bako zonga na 00243 89 75 15 851 00243 89 75 15 851. Tozwami na RDC, Congo démocratique bien sûr, na commune à Kintambo, na arena biso Maison Mungu, en allant vers Vélodrome, avenue Kimvula numéro 3, na quartier Ouenze. De juste quand na Ouenze Kitambo, toza wana vraiment na Kimvula numéro 3. So komi wana église bénie de Dieu, pasteur évangéliste de Ernest Mungu. Na numéro nanga 00 243 89 75 15 851 ne bozanga facilement na WhatsApp, na Imo, na Viber à partir du numéro 1. D'accord, les alaki pasteur Ernest na micro ya David Mombele M6 Kosi na Yuda. Merci na bino nyoso bolana kibiso. Ba numéro o ezamo ebele hein. Cette fois-ci na zongeli parce que azaki wana ko pesa bino maté na tika ki moi distance pour até na bino a convaincre ba mitema na bino siko ça va na zongeli na ba chapitre boy botinda bo benga numéro za affiché wana comme ça bo pesa ba sigi na bino ba posa na bino to salela bino mosala na zana lundi à jeudi 2 fois par semaine. Bye bye, zama pambola bino.